Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Chérie, non, qui m'a dit en bambou. Eh papa, pourquoi il y a pour moi? My baby. Pourquoi vous êtes pas de chez? My baby, me litty. Baby, me waiting now. Baby, me litty. Baby, me waiting. What you betting, my baby? Baby, me waiting now. Congo check check TV. Y'a papa Sibou Mutombo et y'a ma bête tous abonnés dans Bande Konanga ya poto. Y'a Afrique d'ici. Y'a Wapi tous abonnés. Congo check check TV. Toko makas. Sibou Mutombo. Balambinga. Pembe. Check 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 check. Makambu. Salut na balandi nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la Canona. Na profiter na pesa bambote na boss ya chaîne oyo papa Sibou Mutombo papa umela na ngwende na yo boss moko ya pembe boss moko solola bien et pourquoi pas na Freddy Chibangu Agetrad umela papa na bosanité encore Francis Chimanga, mon ami depuis Paris, maître avocat quoi. Lelo na Congo check check quand on met ça na ko solola na bino ko betela bino ba sujet moko ya bien ba histoire moko ya bien. Lelo tozo beta histoire vraie. Oyo vraiment elekaki po biso tozawa na to beta ba histoire na biso so pe bat baza na besoin que ba aider yo na likamo boyela ki yo tozawa na numéro na biso eza affiché na se wana benga toko pesa yo solution na makambo oyo za nango et kaka ndenge tozo loba lelo tozo mona makambo ya bilinga linga kutani na mwana mwasi moko boye oyebi ete au PC mba confiance en 100% au premier jour bakutani au boulé ka déjà que jour ba bota kiyo to jour ba bota kiye yé déjà zalé wana so yé baé mais le long de tozo beta sujet na biso ya lelo eza boy papa moko bande ko sala na aéroport ndenge zalaka ba mesana na bango batu bayaka kuna na aéroport na poto mwana mwasi moko ayaki wana papa wana amonani na mwana mwasi moko boye oyemboka bapa ya sika oyebi adresse te poto eza Kinshasa te ali abandi pe ko tunu nazana ndeko nanga moko boye fali na ke kokuta na ye papa wana moni ke R2G si eleki atindi ya ye bato oyo mwana moko boye aza na se na ye na musala po ye azale mukonzi atindi alobi zwa mama oyo kende kotika ye na ndako nanga comme ça lobi bongo akopesa nga adresse na ke koluka bandeko mutema malamu oyo tala place ezo mema bato bakomi na ndako mama komi na ndako papa wana patiki azongi na ye na musala abengi bandeko na ye bandeko ya kendeki ifala komilela na poto abengi ndeko na lobio tala boye place na komeli mwana mbali moko boye yambi ngai me aza bien ndeko ne wana pe ya tuni mwana mbala ngona ndako ngo moni mwasi te ya zongisa habité depuis na ya na moni mwasi te comme si azara na mwasi te kaka ndenge za kabana basi ayebisi abi mama kanga maka wana papa pa ya kata uti musala na ye aye mwana mwasi abandi ko séduire papa lokola pe basangisaka tabana pondo esika moko te papa koi na bolingo babandi ko sala bolingo ale mama wana komi koloba tellement zaiki muluba komi koloba na chiluba papa peko ayebi chiluba te ayoka ka chiluba te abandi koloba na chiluba ti ayebi si papa na lingala sikoke il faut to mela na makila wana nde toyebi te envoutaki papa po wana komi envoûtement mwasi oyo okutani na embala liboso mwasi oyo oyebi ye nanu te oede kaka akomi ko proposer mbala moko il faut to mela na makila papa pe tellement kufaki na bolingo ya mama wana makasi bino mo boyebi mwasi soka uti Afrique
nayebi te bato poto bamonaka basi Afrique ndenge nini nayebi te misu nini o papa monaki mama wana bamelani makila bavandaka mama komi na zemi mama na lobinga na kobota te naza mosa libala natikaki bana nanga misatu na Kishasa naza pe na mobali na ngai balongoli zema liboso ba continue ka kovanda deuxième zemi papa lobi lokuta turo zemi kolongwa te mama pa ebisi avant nga na bota a condition bengisa bana nanga misatu bakoma to ba na libanda na mokili na bango kuna ya poto allez papa pas nini abengisi et tombé tellement moi si mususu balobaka moi si mususu apporter la mbali pe malédiction pour moi sinon ça doit kolinga te papa komi balongoli musala vie komi vie azale nango ezali sous bongo te maman komi ko maltraiter papa moni moi été bakabwani ko kabwana bakabwani papa longwe na mboko bazalaki ake Belgique abi na kelena ke banana nu vi na nga esika atiki mama wana na mwana babota eni moko ya mwasi wana kotika tiki bango papa pa komi kuna azuma musana ya muki ate bana abande ko gagner te ninga bana gagner liboso mais ao se débrouiller quand même abali moi sami balé ko bala bali moi sami balé jour et nuit de noces maman wana bengi na téléphone ngana yo ezaiki nde libala yo komi oke ko bala mwasi mususu na ndenge nini obala mwasi mususu bongo makila nango tiango wapi papa sande tazui liboma abandi oloba ye moko mwasi wana pas zo comprendre te po yebi histoire wana te azo comprendre te akomi koloba ye moko wana na edaki yo komi onyoko langa boye ndenge nini esili papa so bavandi na mama wana na ndako na plafond boye makile kotanga place ezotangela ezoyebana te yango wana ndeko na biso abengaki biso abi ndenge bobetaka bamasolo na bino ba histoire vrai bomenka pe kopesa nanu conseil na papa wana zoyeba te akima nzela nini po vi na ye sikoyo ekomi nde a danger po makambo akomo mona ezali susu ya musuni boye te ekomi makambo ya molimo ekomi vraiment makambo spirituel lokola nde tomesana kobeta masolo na biso na Congo check naza pe nga moko te naza na maman José to me un peu kosolola na maman José maman José bonjour maman. J'espère Olandi si je n'abisso n'engezali laki ndeko azoyeba te siko asala nini. Est-ce que pour mutu a aider mutu il faut memela ye malheur boy te en tout cas apesi balandi na biso nyonso bisika bozui na pesi bino mbote mingi vraiment na pesi ya mushi ya mbote oyo amesana kolanda biso mama Thérèse na Bruxelles nzambe azala na yo elongo kosunga muntu ezali mabete na mukili toye ifoka tosungana na mukili ezaka makambo kosunga bato po soki osungi muntu te eza mwa pasi biso nyonso basungaka biso pe tokokika kosunga bato na lisolo darling azobeta awa nayoki ke mama wana ayaki poto azalaki na adresse me ayebisika kokitela te me ngai pe nakoki kokama po muntu akendaka poto eza lokola ya Kinshasa te muntu azokende fo ayebake nazokende wapi nakokitela pe ye wapi ntango muntu azokende poto aza na bandeko oyo bakoyamba ye na makambo nyonso namoni ke mama azangi adresse te papa wana kaka ndenga tolobaka ya mitema na bango ebetaka soki amoni mwana mwasi ye nde alula mwana mwasi wana Mama José na kati ote papa milulela ki ete ezaki problème ni ndenge za kabandeko na miso oyoka ni ndeti na ndeko na poto ke mama na koya na kokita lobi ya kozonga na aéroport contre ta ndeko na miso mususu fala ya kozandeko na ye oya zwaki toyebi te ndeko makiki papa il faut aider aider RPDG c'est pour ça naki akende ya pesa isika kolala comme ça lobby baya bango mibale ti epai na adresse wana sko ko aider mutu est-ce que ça mabe nini mabe o papa salaki comme que papa balingo mona basi te papa sali mabe tangu yo sali bolamu tozoloba tangu yo sali bolamu
il faut efuta yo bolam même ko futa yo mabe et ko koma na niveau wana te po papa sa moneli swana et c'est betaki tant mwana mwasi ayaki na ndako ye azalaki na problème ya adresse tant mutongo etani alalaki yo eloko ezali fo mona nanu bandeko na ye oya yebisi yo ke na yaki na zangi adresse ba yeko zwanga ite na lukuta wo ye asali il faut na no mona pe bango mais ye yo kamwa so na tikere ko benga bandeko tangu ye papa ke imusala c'est que moi si azazanga ka adresse te azalaki nango abengi bango ba ituni ye ndako wana mwasi azali il faut tinga makaka wana yango moninga na lobi ke papa c'est que abetaki motem po ata biso nyonso bandeko balandi ile loko wana ezalaki adresse comment bango ba komiko tuna ke ndako wana mwasi azali bazana na esengo ya tomona mopaya na biso ayaki to yamba ye nano to pesa na merci na muntu oyo akomisi na ndako na yete ekomeka kake tinga makaka wana tangu yo tinga mi wana papa ye yo salaki aide ozalaki na likamwa mwasi wana te ekomeka kaka mwasi na mobile mwasi bandi ko salela yeba makambuke ye atombe yo pe otombe mbala morte papa wana lolaki mwana mwasi wana yenda tindake yakota na ndako wana lokola mwasi na ye po jamais ekoki kosala mate ata biso ato yambaka pe bato adresse na nzokende boy boy aye mwana mungu akoki kolala alali tongo ifona yeba ke ba parents ya ye baza wapi awuti wapi azali ndenge nini yo ozwi nyonso ozwi oyebite awuti wapi po ayebiso awuti kishasa bato nyonso bandoki pe bakotaka na avion mama darling bandeko bandoki bakotaka pe na avion banganga bakotaka pe avion avion eza na likambo ya muntu te moyeloko eza kaka futa kaka billet na yo yo kende bapesi visa na yo yo okei oyambi kaka muntu wana ndenge wana okomi kosangisa ye nzoto okomi na kozwa makila na yo na yaye bosangisi yo papa wana yo ata ke tata ya zali kolo yo pesa te okoki otuna te départ déjà ezali mabe ye fo mona biloko wana po akenda ki vite mabe jamais koloko wana ko salama te ata mwana mwaso yo moni na nzela même oyo bachele tolo bakao même ndumba lisolo pe yaka yo vandaka wapi musale ko meko sala bo ipona nini muntu pe alobi tena oyebeke okokozo wa muntu moko akokoza la mostre akokoza la nani mais yo yambika kapo yo kike awutiki chance ba weba utiki sasa bozebike bandoke bazalaka te na poto wana bana bakobala bazalaka te okokozo kaka oya kishasa wa azando ke tamso ayena ndenga na ye yo ozwi ochena ndako wanga na salima osalima te osalinde ekobo bakomi ko futa yo ekobo yo osalaki tango osali wana mwasi wana zaka na ba imposition na ndako wana otosangisa makila osali yango bolongo kuna pongana bota fo bana nanga ba osali yango lisusu nyonso ozana tante ya koboy osali nyonso wana okotisie na kati ya ndako suka yo mweko yo komona ke na sali mabe okomi ko kim ozokima nini makila ososangisi tango sangisi makila ya muntu bokomi muntu moko te yo okanisika bisika nini okokima ya komona ote akomona yo kaka maman José ye edaki na ndenga bien a aidé que amoni ye pas congolais amoni de connaître congolaise alobi ke na aidé na kotika ete ke atelengana to bakokuyi pe ko ya ko refouler ye a aidé ye mais tellement de kona miso place amemi papa akomisi vie na ye mabe est-ce que papa comment qui n'a commis la makila peut-être azaï qui envoûté est-ce que ça ka bolingo penza maman ngai biloko envoûtement na mingi pe na ndimakango te darling po envoûtement nyonso monindoki ndenga za boya za la kapenza yebaka nyonso te kaka biso nde to yebisaka bango même ozana muntu ndeko na yondoki même nani boyeba ke bando ke bazaba ba magicien te ke akoyeba oyo lingo sala te bazwaka kaka na biso nazo zongisa muke émission oyo eza émission moko ezopesa ngai mwa isengo po ngai naloba en tout cas mama na yebi osepelaka na ba émission mama Anne Marie mama nazopesa yo nano ka mwa mbota na ngai na bosana ki liboso mama Anne Marie motema ya papa Ben Mbayabo bisika ya bopemi na ye na pesi yo mbote femme sage bâtit sa maison likambo oyo zoloba wana
omoni Jésus Christ tango azalaki na bomo yaza ko yebisa ba disciple na yeke ngai na kokufa mikolo misatu pe na koseko bango bayebaki teke eloko nini azoloba te me bazalaki na ye tala ba pharisien bazalaki kunzinga zinga oyo bazalaki lokola bana ya Nzambe me bayebi Nzambe wana te bakanga date wana tango Jésus azokufa kaka tosali mukolo liboso ya mibale bango batimbi alobi muntu oyo azalaki kolobake na kosekwa na mikolo misatu tokende ko bakisa libanga na lilita pota mususu bantu na ye bakoye koyiba balobike o asekwaki tala bandoki bazana mayele nyonso Mungu na zana mayele koleka biso bana Nzambe nde uyo kolobaka za mvutuma to yebite ndenga yeba ase ayokaki yo asa yebike darni ndenga lobi wana lobike ngandenga na zaboye na kobalaka mbala mbongo yo so bosani ye akangika ke eloko wana akomeka mobala mbongo ake ya bebisi azo bebisi le makambo nyonso envoûtement ezalaka te papa salulaka mwasi wana eloko komisie malheur wana alolaki ye ngai na koki aide soki ezalaki aide tongo etani papa alobi non ata tokoki kosala baamour na makambo mosusu fonga na yeba bisika yo okiteleki osembi muntu wana na bana biloko na ye okei na ye otiki ye na mboka bongo na butu ntango azonga na basololi ya tete basololi ataka moi meme asololi yo ozala nani oza ekolo nini eboyi na boyi kandi ndenge boloba baloba basi boyi me baloba mpe bandoki bazali kolobaka moluba yonso aza kaka muntu malamu te nyonso te bandoki mpe bazali bakisi mpe bazali epai na biso mpe kisi ezali na pesi bino témoignage ya bakisi ozalaka modèle wana te sikoyo mona tere papa wana oyo aye kozwa akei kosala na makila sikoyo zokima ekokima te zonga mingi na source obenga mwasi wana basala Nzambe bazali omemi ye olobi likambo ndenge ezali nasalaki boyi nasali boyi po makila wana bamelaka bango pamba te toyokaka pe na batémoignage pe na baeglise makambo ebele bato balobaka na maloba yo solo sakuli maloba oya sakuli maloba bokangisi maloba na bino nde bosali eloko wana mais mama wana maloba banda oloba na chiluba malheureusement papa zaki na emuluba te azoka pe mama nazo sakate mais andimi kaka mela na ye eza passe soki muntu azoloba chiluba yo kite il faut tourner que makambo nini ozoloba ngai yona ko banda chiluba papa yo zoyoka te il faut oyebake alobaki nini mais assez envoûtaki papa kaka na kokota na ndako ya papa nde place oyo assez envoûté papa bato na aéroport wana bato ebele bazali na yebita adresse wana tombeka kaka na papa te na avion wana zaki na bato pe azokotuna moni bato nyonso bakei mais satana azaka na bato na ye oyo akokaka kosala toza na bato mosusu toliaka na bandoki biso bamosusu atolala na bango totambola na bango mais akoka kosala nga mabe te po ngani naza na nzela na ye te mais ta mosusu yo oza na nzela na ye yango amoni akoti po asalela yo mabe mais o ngani azoloba kokima te kokenda mbangu mpo ozwa mwasi mosusu na malédiction oza nango te zonga nano zwa mama wana luka mosala ya Nzambe moko oloba likambo oyo basangisa bino babondela po makila ya Jésus Christ eza na nguya ya kosokola makila ya mwana mwasi wana oyo meli wana babongisi otikali kimia nde otikiye meme mwana oyo boboti na ye wana eza danger lisusu po makila na yo na wana ezali eza porte pe munene ya kobanda ko moko so papa vandi okoka mungongo ya mwana mwasi wana ezoloba na kati ya papa ezoloba makambo ke to kokabwana te amo papa so avandi amoni image ya mwasi wana nde bazoya na mwana na ye na mwana babotaki na ye wana en tout cas bande ko balandi ba oyo bazali penza na mitema bosonga papa wana eza iloko muke liboso Nzambe na biso ngana mwana kalikolo eloko ya pasite pona kondima ngana zaka na mwana kalikolo ya pasite na yebike na mukili nyonso yaka ndenga tozola mukaboye mabe kokikoya malamu pe kokikoya mukili oyo ezana mabe mingi malamu ezali muke mais tozalaka na mwa komona lokola te tomona ke poto mabe eza te mabe eza na poto makasi koleka awa eza na bamboka bosangani oya uti boy ozoyeba te liboso ya kosala mawa ata biso bayebisaka biso bondela nano ata mwa moke Nzambe tala likambo na komiko nazosala oyo papa sunga ngai
Ce qui est bien et qui est bien. Ce qui est mabe papa il faut ou empêcher na iloko moko boy. Nzambe na biso aroyanula. Nzamba za passe na makambo mbongo po yebike bambongo nde me makabiso na mabe. Mais makambo nyonso kotuna ta état dama ya bato tambula na bango. Meka olobika kana lingi na yebe état dama mama José oyo. Oya akofongola yo pe okoyeba ke mama ya zanani. Papa asa sali erreur. Tokoki kotika te. To sunga papa ba oyo ba yebi papa bazuaye. Akende na église aloba likambo oyo Bible lobi oyo akoloba pe akotika akobikisama papa na yebike akobikisama mama Darling na likambo wana mwasi wana puissance na yeza ni muki poso ke ezalaki munene papa ko boya yete papa ndenga sa longwe ezali nzambe nde azana posa ya papa wana po abikisa ye atatu le témoignage oyo pona kolakisa ke nzambe azali na nguya ebele. Merci beaucoup ma José. Conseil nini ozopesa na mibali nyonso ezake alingi mwasi lelo apesi confiance na jour moko déjà amoni déjà si basali 5 ans. To bapesi confiance na nyonso to mwasi alingi mobali oyebi ete bolingani lelo coucher na ye lelo de l'autre comme on a bolingo to comme vivre na ignorance to ba so mo na mutu oza na prête na nyonso conseil ni nozo pesa na bandeko nyonso peut-être ba kawane komela ba on pe na bandeko bazolanda biso. En tout cas ngai nazana conseil na ngai mingi na linga ka kozongisa muntu na liloba nzambe mibali ebele bazo kufa manque de connaissance mingi to mimona kake ozana mwambongo ozana nyonso yo koki na nyonso kozwa basi bizozo ezali mabe tala ya epoka kala ezala ko moni papa moni mwana ayebi tata na ye ayebi mama na ye nde omona lobi mwana nga ko bala mwana mutu wana po na yebi ba parents na ye na yebi vi na bango mama mwana wana na yebi vi na ye na tata wana fo mwana nga bala wana po soki likambo ye conseil ya malamu ekobima place wana bozo mona mariage wana ezalaki ko umela ezalaki ko kende mais ba oyo bozo bim olokoti kaka na balabala ozui mwasi oyebi mwasi wana te ekolo na ye oyebi te ndenga zali okomisi eka mwasi na yo okomi kobima na ye kaka po azaki toko te eza mabe talande ko akomi ko souffrir makile komi ko tanga na plafond ezokita makile wana ko zala ya yo moko otoke ko zala ya nani botika biloko wana kindumba tokutaka yango tokiko lobaka eza mabe oto eza malamu te mais ba oyo bazosala ngo bamona ka mabe nango na malamu nango pe mwasi oyo ya mibale papa balaki bazobota te alembi to ba makambo ya zomona wana mwasi wana ndatunike asala nini akabwana mbali wana to asala nini mama koboya mwana mbali wana te nzamba sangisaka iloko pamba te nzambe eloko nyonso asangisaka muntu ya yebi nzambe na mayele azate mwana mobali wana memaye bobikisa papa wana memaye na nzela ya nzambe ta mususu yo pe okoki kobikisa ye na kondima na yo na kosambela na yo okoko bikisa ye bakati balien wana babengani milimo mabe ekei papa tikali bien na yebike bokobota bana mususu départ ezalaka mabe bana basinde bana mbaye okomona ka mobali moko ayebo ya sa komi mukolo olingi ye kaka ozo yebeta za ndenge nini tokokozo wa malere wana menzamba sangisaka bato ezalaka kaka na tine moko boy bandeko balandi en tout cas to mi pesa mboka botozali toza na distraction te mukile se baby to mi pesa pe na kobondela nzamela to mi pesa na kobondela pe na ko ata muke kaka olobi pe nzambe papa tana likambo nazo sala nyonso to pesa ka nzambe na biso temps ya koyebisa likambo ata muke wala muke pe na buto yoki pongeza te nzambe azana posa na yo papa tala makamu nazo mona boyina boy obondeli pe nzambe wana akosunga toza na exemple mususu ya mukili woto kopesa te mukili woyo tokimeli ekomi mabebi so nyonso tokimela epa nzambe wana tokozala na biyano ebele. Merci beaucoup maman José tokomi déjà presque na fin ya émission na biso ya lelo mot de la fin na yo pour na émission na biso ya lelo pe bambote na yo na ba fan tout o balanda biso à partir ya chaîne na bango Congo check bo s'abonner merci na confiance bo pesa biso.
En tout cas, nazo pese binombote lelo pe mungongo ezoboya awa wa chaleur eleki biso tozana moi moko awa impossible. Tozo tambule ozo yoka bien te. Na mungo na makamnyo so moni salika moi konyingana. Mais oya biso balandaka biso vraiment mama e Bengolioni na bonne na Allemagne en tout cas na pesi mbote moi na mama na ngai mukanya na Italie papa na pesi mbote mama na DG bande ko ebele oyo bolandaka biso Yvette mama na Omi mama Prince papa bokilo na ngai ndal vraiment Bruno na pesi binombote bibish na Autriche en tout cas na pesi mbote moi c'est ya taille quoi na pesi mbote mama balanje na biso nyonso na Congo check bozala liso libanda pona ko bondela pona ko batela ba mama ba papa ba koyaka na biloko wana te na bana il faut toujours prière ngai nazana eloko mususu te nazana singa na loketu te natalela ka nzambe wana bokozala desite po azaka nzambe. Ok, merci beaucoup. Comme déjà presque on a fait une émission à Bisso Yalelo, qui présenté par Darling Love La Canona. Merci beaucoup. Na patron ya chaîne pour la confiance. Papa si vous mutombo, vous mettez la papa langwende na yo. 100 ans de plus encore au vivre Simba Nzete. Merci encore na Freddy Chibangwa Jetrad na Français Chimanga mon ami maître avocat ya yo yango wana Darling Love obwa kanga te pona nini yango wana na la kisoke yo za macha mumenu na bosanite fiston Lubaki ya yo yango wana Fali Mazamba mon ami personnel ya yo yango wana na lingi bino mingi bino sobo mesana kolanda ba masolo na biso ya bientôt betela kabino na chaîne na bino Congo Check TV bo s'abonner et ça la bien tokutana kande to mesana okutana wana check Congo Check TV yasi bo mutombo Congo Check TV yasi bo mutombo Chérie, on qui m'a dit en bambou. Eh papa, pourquoi il y a pour moi? My baby. Pourquoi vous êtes pas dessus? My baby, me liti. Baby, me waiting now. Baby, me liti. Baby, me waiting. What you bet, my baby? Baby, me waiting now. Congo Check TV. Ya papa Sibu Mutombo don et ma paix tous abonnés dans bande konanga ya poto ya Afrique du Sud ya wapi tous abonnés Congo Check TV toko makas Sibu Mutombo Balambinga pembe Check Makambu